Total ba vidéo, total nyonso. Il est important exact. Zali, biso to mona plus ka mutakala na yo. Ni longi na yo. Mais na totuka lo mona longa mai kité. O moni ngana aki mutu mo na félicita ba mitakala mais yo na tika lo félicita ngoto. Na tala ngona mona ka oza lo kwa demo, oza ndoki. Bino mboya ko bebisa. Ba réputation ya ba pasteur. Boa luka bandoki, boa luka ba bandumbo ba skola ka Yesu makolo mais yekutu. Normalement, Yesu abenga kaye pour Msusu abika. Msusu atika pe kindumba Msusu kosolaka Yesu makolo pour Msusu des apamboma na. Il faut luka opamboma. Poza loka fia di babe, oza fimo loka balaki bila keli mabe. Pourquoi yo mwasi ya libala? Mwasi ya libala. Femme mariée, oza na babokilo, oza ba belle-sœur, oza na banana o ba yebi yo. Ozo ya pena na ba écran, ozo ya pena na ba YouTube, oke na ko beta lisolo ke ngabala la kinga. Penye ndiko na mwasi, ngalinga ba mama. Omoni lo oso esimbité batikaka. Eza na basi pe babota 4 5 na mibali pe bakabona pas so mobile muso aboti na bizala nango. So déjà bo balane na moto. Soki lelo bokabwani na moto tika muta sa vie pour sa vie na. Omoni lo mona ndeke na omoni pe la so ma léger. Omi samu so mo sikito ngako na sepela ni makasi. Jo na mona mutaka la na ye na tala pe ba video. Nka sepela na mutaka na mona ke film za propre. Na senga kutu na pasteur Denis Les, na senga kutu na pasteur Denis Les na senga ngoti lelo na bité pesa ngai. Après comment déjà faire cop. Na senga pasteur Denis Les na bi pasteur Denis Les. Pesa ngai benye. Ata 1 minute ya pamba. Na sisa ba posa na nyonso ya vie. Pas ça qui propre. C'est pas posa na vie, c'est pas benye. Té na mona za propre. Na linga basi trop. Nga basi na tali penza basi na tependa. Banardit kashimbi. Natali penza basamigra amba. Natali penza basir na biso soti pendeke. Ba Clarisse Muyebe kilenga ntibi. Natali penza so basir na so ba Claudine Bukata la basi. Engambe. Natali penza basi loka basamigra amba natali basi loka basara bolingo loka ba Magali Kongolo. Ozo na siko nga. Na ndenge na tala siko ba ser stack nyonso eleka ya basi deli. Na ndenge mabeto o na kufa ya makasi zakati. Na ndenge mabeto o na kufa ya makasi zakati. Bien. Il faut que venir à ça la plus pour a maltraiter bana. Pour MC Swaka papa na bango. Pour ça ni azo moya ko songa. Mais si bokabona bosa divorce. Beaucoup là-bas non bien baza baza venir no ya lobby. Pour le pasteur mai ko cha na bana te. Ko cha na bana te. Ozomona yo bana na baza ba innocent. Yo muntu luka ko bota bango. Bien pasteur. Mais ton pe ba otike beaucoup là bango peut très bien. Ozomona pasteur soka zubana bana bazo à l'aise. Mais yo soko zubana bana bazo à l'aise. Et ça c'est ça qui bo mama te yaya. Ozomona ma o nyeso zo afficher lelo m soko zanga libala pa mutu moko te akolinga tala mwasi ya comportement loka peña la bala. Na ba délire mona ka ke ye pa ko sela ngaka bakambo. Pour des choses obebisana nous personnalité na odon d'avance. Yaya, wa mwasi zo na mwasi kitoko. Wana ba chance ebele. Tika passer mais kavanda yupe sa vie non et aux bien. Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022, it's gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, cause you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis.
sois libre. Donc, c'est que la commission, vous signez contrat dans l'AI. Mais pour vous, mon bien, vous avez la chaîne Moko. Sarato la TV. Vous abonnez. Vous avez contrat dans l'AI. Mais vous signez la Baxa. Nous avons 10. Il y a équipe. Nous avons Suisse. Il y a Messi. Il y a surtout. Il y a Barcelone, il y a le monde entier. On va dire la femme, non, mais dans le monde entier. Tous abonnés. Dans Sarato la TV. Vous avez un contrat dans l'AI. Merci à vous. Bonjour, bonsoir, c'est de pas Herborotala. Émission Vérité, Vérité présentée par Paul Moukendi. Moi, je suis Moukendi. La connaissance, on a les bossons, il y a écran, téléphone, ordinateur, émission Vérité, Vérité. Il y a Moukolomolelo. Il y a Belibino Bongo, janvier Wata Mukonzi, moi, il y a maman. Azalaki Bongo, Nangambu, ya Braza, directoire Kinshasa. Mais Tolambi, janvier Wata Mukonzi, pour te mettre par rapport à l'actualité, les solos, il y a Pasteur Marc, Pasteur Mike Kalamba, Ina, moi Sinaye. Bah, propos, oh, moi, c'est Kobimisa. Et ça, vraiment bien, janvier Wata attaqué. Mon Francis Sango, Toromika, Kobeta, les solos, par rapport à est-ce que moi, si oh, Babala, Akoya, na média, pour nous Kobimisa, on a marré au divorce déjà dans mon bal. Est-ce qu'il y a des choses qui Azan a raison, tout Azan a tort. Il y a un peu de télévision. Ndeko Zawadi peut à la réalité à compromettre Pasteur Mike Kalamba qui est atika makambo sala pambate azo pousser aya ko bimisa vérité mongo. Mais tozo yebate vérité nyo se bimi. Ba vérité nini oyo Zawadi abombi aya ko bimisa tsusu Pasteur Mike. To bosa nyakite dimanche le gaki oyo ba ko benga na kombo ya Pasteur Momo, Pasteur Poutino abaki mutu oyo nyoso zo kabola ona famille na yo. Tchaye musika na yo. Basali na Nzambe. Poni boko sala biso boye. Merci na bon de livre aussi qui ozali bongo sima ya caméra. Merci na Nzambe oyo apesinga yip souffle de vie ya oza suna tongo lelo deva ba écran na bino. Merci na maman Sylvie Bayena, motema ya papa Guy Bayena le constateur de la italien. Merci na bino couple moko bien depuis italien. Ba bina Italie couple kitoko. Ya bien. Les propos s'engagent qui pour l'air, les araka couple Bayena. Famille Baïna Mobimba na Pesibino Bambote. Bon séjour na Dubaï, là patron na Motona Sixi. Joyeux anniversaire à notre père, papa Diego Milito, qui est du bonheur. Joyeux anniversaire à grand frère propre, Rodin Koyi Balobi, Rodin Koyi Botami Mukolo Molelo. Longue vie, longue vie, Mamamala, mon stadi qui est plein de succès, élévation. Depuis Tireki, on a mon vieux Aircom, Yoyebi, Bisigato Outi. Fêter malamu bisope na kini toko fêter quand ndenge zalaka voilà bon de livre c'est que ce que vous avez même langage nangai fungolanga déjà plateau bande ko ba de janvier wata bonjour ouais bonjour Rande Kopolé bonne santé ouais par la grâce de Dieu nzamba zo batela nzamba zo tambo sanga toujours kitoko pema au souffle de vie talaka katsenga ngambo zena batu musupe lelo emsu bazo katsa na banzela mai bazo binda bazo kufa na nzamba katsinga azo misinga ifo kukumisa ifo pesi ba grâce ifo pesi bonheur na merci penda Jésus Christ merci penda de Nazareth pour batu musupe lo katsa lo ka to sambira to yeba nzamba nzamba ngo penda ya katsenga ya zo minanga place ya zali penza uta penza pa na yo na kombo na Jésus Christ papa merci penza merci j'avais wata boni boisa lekindengeni ouais nandenga mabete Brazzaville kitoko Brazzaville c'est bon poto ya Brazzaville ya janvier nandenga mabete batubele banda ko ba trop janvier za rane héritier mais maraote mais le mois tour à Brazzaville fungwami c'est que déjà makambo on peut bandi déjà on a assuré batuma banzile za mo ebele baba pressé na vite tout ça là ebele abira kata na koma osambela nyama encore akenda na tikala ka ngamo c'est ça vinzura pa ko rejoindre nga moi nyanya na tutika na vinzura mais vinzura zo ma chance moi liboso nga pe tour na nga pe suku bandi babi tour na tout lelo penza tour na nga
héritier wata benganga pendaki talaka ba kida déjà jeudi mais benganga vendredi na kati na kikuna pona tala pendaki oui concert héritier wata totorine ya télé piste ndenge abraza ndenge to misana MC ko talaka tala ngwa to mona ngondi to bana ba Béatrice ne to betana ba village chez Temani na kinaka par-ci par là parce que tout penda longolinga ya awa samigra amba place za na pese bota longolinga ya awa akotinga siko ya ba Zaville na mona pendaki koti pendaki na ba poto na mona pendaki oui ya na ba ville wana mona pendaki na ba mongali mona pendaki oui ndenge ka tambusi vraiment estali bien siko ya Brazzaville et c'est lenga kitoko c'est lenga benda sentiment moi considération ça pour na ba tumsu ba lobaka considération ça te boye considération siko bolinga ki yango ko ebandi nebi ke bo changer moi langage mais déjà c'est bon to bete moi des concerts kuna to bete concert moi zaki privé ya anniversaire tout si concert en samedi nango to bete ce concert aux zaki payant au santé de la vie et puis 30 000 francs CFA so bete on avec aux ataba $60 $55 $60 so bete 10 000 francs CFA na msu msu cause msu $20 ozo mona ke oui concert penza ke oui ndenge to bete la depuis to bete on a Brazzaville félicitations na ba Brazzaville wa nyonso o ba msu ba longo ba point noir ba oyo ba yika pona mona 007 héritier wa na biso concert kitoko me bato ba ka biso orchestre na biso ya moke mais o senti que na ba misia minene o pendeki bazalaka ko beta na leader na biso loka ba mere buto mais azoli ngaka rejoindre biso mais ça na ba orchestre mususu marebo Emilie bozali test Teto Emilie te au moins ça tant aux chanteur asoko yi ndenge zalaka il faut pe bayoka yo bato mususu no bayoka yo te bani il faut bayoka pe yo ndenge ba bité bezaka test te mais ba bité bon yemba de bande ko yembisa ba yembaki o ya yemba na maison mère ngo bakete de Emilie te à chanter il faut aller que ça bato kete ayi orchestre wana ezalaka moi twaka merci so voix yango ezakaka voilà merci Janvier toko concert na biso pepele na biso ke tokendaki bien tozongi pe bien o sentir orchestre na biso bato balbaka ya moke mais bata mikolo bazoya kaka o mona mneke oui bazoya rejoindre biso voilà merci Janvier Wata moto na tembe Janvier Wata mwana ya ba maman là je vais na ngambu ya Braza kuna na pesi la grande méfé mbote na yo molandi munene ya Saratola TV merci na Samigra Amba moi Sinzambe pourquoi pas na Junior Dezo et bon tonton Sarah Bolingo la première dame de la presse merci pena Magali Kongolo c'est-à-dire que le pas de la presse mobimba na pesi bino bambote voilà Janvier Wata ozali mopanzi sango ya lilote ya kala comment na makambo ndeko na biso ya mwasi akoya koloba na media na mobali oyo abalaye biso to yebi ke Mike Kalambai abala ser na biso Penyet mais lelo Penyet la kolobaki avant Mike abalaye Mike a violé yo en tant que mwana mobali est-ce que ba viola mwasi bon na yebi nonté d'après yo analyse non ça par rapport ya parole wana bon ngalo ba elo mo boye na kota makambo ya basala nzambe te mais mikona ko mo kota ngo pour tout excès bato bamba obebisa ba crédibilité ya ba pasteur omoni to aba tout na maina makila omoni ba pasteur wana ba évangéliste wana tsomo na ba téléméra liboso ya bato bazote ya c'est que nzamba lingi biso to ko juger bango te lokwa ba te ya biso kaka plus liloba ya nzambe liloba ya Yesu o biso to yebi na butu na moi tout ça ni to yoka ngo muto ako jijaka bango kaka ezaka nzambe pa nzambe oyo atelemisi bango bate ya biso c'est que nzambe ya biso zakati na ye mais lelo pe bakomo kino pe na ndenge ya mabe ba pesa biso pe mo ba image moko ya bien et ça bien pa déjà tango telemaka na bozote ya pe biso to bi ke bozo na mai na makila na kati nzoto na bino boza pe na ba sentiment loka bato nyonso to mais boluka bo couvrir en pesa biso bien mais ngana koti moi moke kota ndeko na biso penel ngalinga ba mama trop loka ba mama social loka ba mama Jeannette Lembe ba mama Francine Tsambwisa wana ba mama balinganga loka ba moja kina mosa pindi place za balinganga na linga ba mama po nini mama so abaka kanga makolo mais M biso to bimati c'est ça malgré biso to bakisa ke M des rapport atobote mais yeso abi obimato bimati so mo ba Mike Kalamba ba bima boseke mamaza so mo héritier wata ba bima boseke mamaza yona linga ba mama makasi mais ba mama na ndenga ba bité moi crédibilité na bino ki bo mama bosala ngo c'est ça tout le monde ba ma de mise
au senti que moi c'est mon conti moi Valère tout le monde a maman Olive moi Valère au monde le so bali star zape na ba Valère on a tout le monde a ba mère Sylvie Mapata au senti azo couvrir mobile na yi azo zana mobile na yi c'est normal qui est maman Valère ya ki bo maman yango wana to lobite que maman lelo makambo changer bosso c'est que président moi ça cause avec tout le monde na ba libérer ba président basi bazala penyen de konanga moi si ngalinga ba maman au monde le so esimbité batikaka ils ont basi pour babota 4 5 na mibal pe bakabona pas sur mobile muso aboti na ils ala nango so déjà bo balane na moto ceux qui lelo bo kabwani na moto tika muta sa vie pour sa vie na au monde le monde na peut que au monde peut là so mal léger au mi sangu so mo si kitoko ngako na sepela ni makasi je na mona mutakala na ye na tala penda ba video na nga sepela na mutakala na mona ke film za propre na senga kutu na pasteur Denis Les na senga ngo ti lelo na bité pesa ngai après comment déjà faire cop na senga pasteur Denis Les na bi pasteur Denis Les pesa ngai benyen ata 1 minute ya pamba na si ça ba posa na nyonso ya vie pas ça qui propre c'est yo ba posa na vie c'est pas benyen te na mona za propre na linga basi trop ngalinga pinda basi na tali penza basi na tependa banardit kashindi na tali penza basamikra amba na tali penza basi na biso soti pendeke ba Clarisse Muyebe ya Kilenga Ntibi na tali penza so basi na so ba Claudine Bukata la basi enkambe na tali penza basi loka basamikra amba na tali basi loka basara bolingo loka ba Magali Kongolo ozo na siko nga na ndenge na tala siko ba ser stap nyonso eleka ya basi deli na ndenge mabete o na kufa ya makasi saka tenir mais c'est step on a pengé le lobby za pasteur Mike mta publier ki te o moni l'air moko moni ba penyel ba comme ba problème amoto moni mobali so lingi trop na vie soka bande ko sa tante ta ko boya yo o mo soka boyo nde ba kina ba divorce wana siko iya bande o dimate ke ba sa divorce yande ko mona ba craquement penyel ndinga zana ndenge mabete bino kutu bona États-Unis soki na ba hôpital a bien ba traité mutu wande ngoza wana nanga lobite ke penyel ko bala suti ko ka Mike abala ki nde aboya ki yo nde bo divorce oza moi so za kitoko yaya tika ko se distraire ko lisa bana bana baza ya yo omoni na vie soki omoni place musi simbité batikaka l'autre mona batebi que place muso ki omeka mutaza parfait na vie azate mutu aza na mabe na ye sikoyo papa ya bana na yo na ndenge ya mabete eza ko za tuku mobali moko bobota na ete o kutu bobota éducation ni opesa na bana c'est ça valeur ni ozopesa na bana ba okola surtout bana bino ba poto wana kutu ba développer koleka na bana biso ki tsa po bana be kolo bazotanga classe ya bosembo am subo mwana ngara tem subo ngasa ba pesika professeur bo baxel ba pome kune za la raté penel ozande kunanga mwasi tika nzambe yemoka jiji pasteur Mike nzambe yemoko oyebi ki pasteur Mike wa sambilaka nzambe yemoka bundela ye tika biloko ozo c'est la banalité ozo sambu sa crédibilité ya base ozo sambu sa kiboyo moko ti okoma na ba niveau ya ba vidéo parce que Mike azakutu na azakutu kuna te talaka monde biso za bonga pe na bota ata lo na moni ke mwasi nanga o ba filmaki o na bota ne jamais na publier pour na crédibilité nanga pour lelo ko publier wana déjà bande ko sambu sa non un an pasteur Mike biso yemona vraiment alors l'ingasa elo ko na te pas bien mosela nzambe bato ba publier eza yo moko oyo kotaki na ben buzoba ti ba koma ko publier pour au côté na ba sentiment au côté na ba sentiment ya ba pasteur ya ba pasteur Denis Lesi au côté na ba sentiment ya YouTube ya internet yo pe bato batali ba calcula yo nde na yebeli pasteur Mike akose lelo ko wana te vraiment pour ebe ke retour ezongela pour to bakangaka yo retour ezongela ka so ba publier retour ezongela ka pasteur Mike moi si na babota nani na pasteur Mike parce que ko linga te l'air nyonso tout ka kombo na yebi mara na bakamu na bino ya mabe na ba réseaux sociaux en plus ça pasteur homme de Dieu en plus c'est encadre ka batu église munene eza na kalembelembe o biso to kindaka to vandaka pe boto ta la pasteur na biso to kaka chaque fois akose lelo ko wana te rectifier la parole non et loko ezo sala o boy po nini yo moko alaki na ba maîtrise te soko zalaki na ba maîtrise nde boka wana pasteur ma koko zesu mutu musu em so mo zesu pasteur mususu ta lelo ko manoko danser so ko na ba concert ya ba Fabrigas, il y a Bafali, il y a Baneto Ebi, bon. Aux amoisirs, aux appels à sentiment, nous allons payer moutou. Mais t'as su qu'on vertige. Est-ce qu'il y a une façon là qui en tant que moi si à frère, ceux qui viennent à Boyana frère, à quoi ça va bien quoi? Il y a mon azoé bisayo que ils avaient vertige. Déjà tant que na pasteur Mike ba biloko banda osala moutou. Kaku kabwana. Ndé qui réunion so. Et réunion c'est comme ça ba vertige. Oh nyo ça Mike ba nani pasteur Mike boye di penel.
ba aider Penyel na ba aider Penyel ba Penyel mutazo ba aider ba kilo mutazo musa kombo ya pasteur Mike le kola Penyel ba aider na sens ni ana ba famille ba papa ba maman za ba fanta mwana ba aider mwana komi décraque mental bon bazoye bate o nya supenya zo sala na eza mutu eza cerveau mon mutu soko m sozo ko supporter charge te ya mo créable Penyel ndenga sana mutu eza soubenti il faut pas le camouer ba ki l'hôpital eza de légité par rapport ya ba makambo ba propos o ya zoleka o ya zoloba a mutu ko bimisa mutu wana za papa bana il faut garder plus respect à papa bana pour m sous le pas cause mobile musu pa boti na été mais Mike Ozaka marque pour na Marque Ozaka marque pour les Ozaka papa bananga le coup tout yoko nous il faut ça fier au botina mutu loka Mike star amune na pisi homme de Dieu esquisse vraiment faut ça fier siko ozolingo kita mutu ozo kita zo mata kanza bazo élevé on dit baba place nzamba tchelo boko atabata mokili boye gauche à droite et simbati on dit ba musicien boye ba regarder moi d'unité p ils a bien mais c'est pour ça émission moi son à guitare voilà merci Jay de Diazo ma décision tozela toujours quand la tête kozala na plateau ameka ko expliquer biso pourquoi ma décision très belle chanson album kitoko bon consommer en moso qui bimi mais na minute so boka na nini na Jay de Diazo na YouTube beaucoup tala ya bazembo na déjà dans la zera déjà na ayemba de kitoko voilà Janvier Wata lelo oyo Penyel ako traité pasteur Mike ako lobana ki non pasteur Mike abimana bana mibali abimana basi abimapena bana mibali atanga so kombo ya ndeko mombo chroniqueur moko wana o pasteur Mike abimana est-ce que moi si o pasteur Mike a honoré yim to ko samusa mobali na ba niveau o bon moni babilo musu ebimaka boko mobimisa ngo ka amsu bomoni ke bokabona mobali banda ko lozala na mobali obimisa ngo moni lelo ngana ko sabino de ba pasteur Mike wana aza kombati na ndenge mabete oni ba video nyonso ebimana ti lelo ngati ko moni longi na ete ezaka bandambo ezaka ni bozolinga bo monter ezo simbate ozomona net mutu nzo ba ke pasteur Mike abimana basi abimana bana mikiso bana miti bandaka lozala wa pona olubango lelo katon déjà bokaboni beaucoup mo créer monde na bino ya na sens to abatu vraiment toza batu botika pasteur avanda beblo ko Penyel lozolo ba wana nyonso eza ba mensonge ozana eloko ya ko créer te pour lelo komaka PD abimaka na ye poazwa makambu te botika si bolembisa biso boyela biso ba preuve à l'appui omoni YouTube nde tomona ki mutakala Penyel ne bo bima nana ni komone nani soki Jack Love soki nani wana tomona Penyel longi ya Penyel tomona nzoto ya Penyel ti siko ya pre Mike no tomona c'est ça nyo surtout wana bozo sala bolinga ka bo humilier ye miso simba te o pasteur Mike abimaka na ba PD atange komba nani ndeko na biso nani wazaka na poto nani era na monofite zala maîtrise ya kibobwasi butika pasteur Mike avanda botika ba campagne bozo sala ba montage bozo monter ke simba te ti lelo no to mona elunga Mike te na makambo na ti lelo to mona ta vidéo moko te bozo mona botika osali image ya ba pasteur bongo abimaka na ba PD bandaka lozala po lo bango c'est ça ka lelo le boko mo lo bango ya na sens en plus ozo saba direct yo pe na moso ba ke ba viola ki nde na mona ka Penyel ndenga zana miso si fungama déjà âge ne akala est ba ko violer a violer na âge de 17 ans na âge de 17 ans sur 18 ans so mona ke ba viola na âge de 17 ans il faut bo funda pasteur Mike kasi on est tinda ya bala bala imbala moko jamais nde na yebi papa ne Penyel pe papa bango za pasteur papa na ba Penyel aza pasteur déjà ce que violer moi ne auto a okeno ba mona justice etinde teke mo Mike te olingaka Mike bolinganaka misu no ya Penyel na neza ya kufungwa ozo mona déjà azo sala ba film pornographie ozo tala biso nya subu tozo mona o bazolala yebo bazo baluka o azo sala makolobo Penyel yo ba ko violer est-ce que yo ba ko violer est-ce yo ba kanga ko na makasi yo mozo sala kutu ya video o ezate ke batu tozo tala film bongo yo ba ko violer o pasteur de nile sa te ki lokana wenza bitula nango asombi ya mota nani yango asombi yango te tina batafu d'ici basombi ba pasteur basombi batalubumbashi basombi
ba musicien Kinshasa ba sombi kaka yo ndo sombi te nga senga ndo fele pona za mbongo te po ezaki ke pasteur de Nice il faut payer sa droit il faut payer sa droit nga ni na somba te nga senga nde ofele ozomona yo ba ko violer yo est-ce que yo penza peniel ba ko violer yo botika osala ba jebo ko boninga ka bo sambusa ka ba sala nzambe botika nzambe yemoko asambisa bango c'est ça biso to abata mokili to na mai na makila botika de nzambe asambisa ba on est jugé point biso attend ko juger bango te po baza pe batu le boko mo na ka pasteur mai loka po mo élévation mo ni yongo nzambe nzamba juste nzamba za soit toucher kaka yo so nzamba ko mo chauka loboko au sentir ndeke bata mokili ba ko mo yilo mba ba bitumbe ko mo yebele nga pa ka voyage na otika ya Brazzaville héritier mais minga mais senga problème na so yebiso batu kaka Brazzaville pamba mais liboso ba ndeko banino oh yo kutu ata kutu kinkola pamba so ba mema ta maluku ba mema ko te mais ko Brazzaville faut na ba fiti ba zolo Brazzaville ni ngabité to koma wana suka to koma la suka makamile bila walo balayo j'avais wata lelo oyo pasteur Mike ala kisi biso ba photo ya bana balati ba couper ko toboka bana ba bimi bambuma na mbebo mais penye la so déclarer kaka bana mais koto bana ngoso azui azonyokola ka bango photo mususu mwana moko afukami moko azolela zotuna ba fukami si ya ene pona nini ba biloko wana nyonso wana mais pas penye la take maman aza ndie maman mo aza irresponsable na aza irresponsable aza pena ki mato moni bana baza rappeler si ya maman ya papa te so tellement mona ka ke so bokabona mo so mona ka baba te bo pesa maman bango abokola bango parce que yo potike na bana beaucoup la pe bana bien et loko siko venir azo sala plus pour a maltraiter bana pour MC soit ka papa na bango pasa ni azo moya ko songa mais si bokabona bo sa divorce beaucoup la bana bien baza baza venir na ya lobby pour quand pasteur mai ko cha na bana te ko cha na bana te ozomona yo bana na baza ba innocent yo muntu luka ko bota bango bina pasteur mais ton pe ba otikelo beaucoup la bango pe très bien ozomona pasteur soka zui bana bazo za l'aise mais yo soko zui bana bazo za à l'aise te ezateza ki bo mama te yaya ozomona ma o nyeso zo afficher lelo m soko zanga libala pa mutu moko te akolinga tala mwasi ya comportement loka penyela bala yi na badeli omona ka ke ye pa ko sela ngaka bakambo pour des choses obebisa nanu personnalité na odon d'avance yaya wa mwasi ozana mwasi kitoko wana ba chance ebele tika passer Mike avanda yo pe sa vie na et oza bien et ozala vraiment bien dossier Zawadi Zemi Longwe tant pasteur Mike aliki na live na ye après wana Zawadi ko yebisa biso ke pasteur Mike atira ko pousser aya ko sala loko ya mabe oye ekozangisa ina mamba oloba Zali totala ba vidéo totala nyonso iloko important ezate biso to mona plus ka mutakala na yo ne longi na yo mais na totuka lo mona elonga Mike te omoni ngana aki mutu mo be na féliciter ba mitakala mais yo na tikala o féliciter ngoto na tala ngona mona ka oza lokwa demo oza ndoki bino mboya ko bebisa ba réputation ya ba pasteur bo aluka ba ndoki bo aluka ba ndumbo ba sukola ka Yesu makolo mais yekutu normalement Yesu abenga ka epo msusu abika msusu atika pe kindumba msusu ko sukola ka Yesu makolo po msusu deza apamboma na ye yo fo luka opambo ma po za loka fia libabe oza fimo loka balaki bilakeli mabe pourquoi yo mwasi ya libala mwasi ya libala femme mariée ozana ba bokilo no za ba belle sœur ozana ba nani no ba yebi yo ozo ya pena na ba écran ozo ya pena na ba YouTube okenda ko beta lisolo ke nga balala kinga na vazeli nga balala kinga na zana zemi entre temps oza marié mama bana 4 bana no pe bafandi pe ba otala ba femme mobile no pe bafandi pe ba zotala bana poto ba lingi réseaux sociaux makasi bafandi pe na ba zotala na ba famille no na mobali na yo na ebite ngaso na sala mobala Zawadi na yo soki lelo na zasu na Zawadi te soki na zaki mobali ya Zawadi mais na zasu na Zawadi po mona ke ba Zawadi les ba campagne moko boy bosela batu ba campagne boya pona bo déstabiliser batu eza na bato baza sima na bino bozoya kotinda bango po ba détruire ba pasteur mais makambu tout bo sali ba campagne so bo sali bo mete ke simite ba Mike ba vivre kaka ba Mike ba vivre kaka baza kaka majabu pezo coexister kaka boluka ba yotela no ba compagnie na Kinshasa batu ba ya
o fati beta bibo ya mututu azana ba moyen o ya bo investir ba yeli bino majabu mais bozo bundisa ngo yo bi combien mateza bitu majabu yo yebi combien batu o majabu wana bazo sana société majabu ebele soto banya ko tona ba reseter to ziba ba technicien ba ta sima wana ebele bato baza engagé na majabu boyebi baza combien o lelo bolinga bobebisa ba famille na bango po majabu lo so abi bon ça faza na mbongo na bi bon na kanga société na ana mi mangata na Brazzaville ba congolais botika mitema mabe bozo luka bato bayela bino ba société ba investir ka bino mo bozo bobisa ka bango so ka longwe na longwe na ngake ya ko investir na Brazzaville ba Brazzaville ba yambe kitoko bo moni mabe o bango kuna ba ko investir na ba Brazzaville na ba congolais ni na za congolais faut ba investir mais bino mo bozo bundisa bango pourquoi botika ki mutema mabe bazawadi bino ba bandoki bo abata misala mabe na mobale ya majabu ya nani ya nani ya zawadi wana na ibite est-ce que ça peut na nom o pe no vandi hotel pour ba non pe ya h pe na ke ndepto apena ke mobali kati na maloka na mona apena ke vilo ka papa king 3 fois mobali ya solo pena kana kati États-Unis ndina mona ba ya uli mushedi koda mboka ndepenza na mona apenza Eric Wene des poteaux de ne to mona papa giba ena mo za dia gen ngoma wana masa na mama na kata pa oza ndike mobali donc on a besoin que ba mettre zeti ba libi ba mettre mika mongo to mona ba mettre veka djebo esprit libre auto tombe contre double continent mibali baza le cas Jordan Fonseca un super play mibali baza Jordan Fonseca mibali baza c'est ka bala zawadi ka bongo mbala moko aokata yo aochata GMT aochata GMT mbala moko oyo oni yango ya sika yo moni yo bimisa oyo zanango oyo moni yo loba po nyonso tout oyebi déjà ba campagne ya extra exacté boye kutu na mitaka la mesimbite siko ya extra msusu ya auto mona ke mabe ya pasteur man so to mona bomara mutu ate ya kolobo alobaki na wato yo loba oye loko ya spécial zawadi zate voilà botika pasteur afande eloko spécial ezate voilà merci Javier Wata to mboke vraiment na suka ya émission na biso Javier Wata to moni pasteur momo na cher po ye mingi ye makamnyo sabetaka na cher abi il faut koloba il faut toloba to ebite makamni ya koloba il faut toloba bon to ebite so koloba ni mais ya passe na loba ke alobi muto oyo azolinga kabula na famille na yo kabona na ye mais to ebi ye bazaka ba ami ya makasi na pasteur Mike tango aloba bongo kabona na directement zo déclarer que il faut pas kabona na pasteur Mike yon tozolo bana mokili izape na basela nzambe mususu bazoye ba kosela nzambe te c'est ça surtout msote mapina na cher message aux autres transmettre bato yango wana ce connaître biso bato kwa basu mokili ezalo kozote ya biso nini tokanga babinemi na linga mutu te na kokolimbisa mutu te omona déjà que ça déjà propreté na ndenge nini ke yo vandi penza na cher ozote ya penda batu ke ndenge za wana ke moto azokabula yo na famille na yo fasa nini ya la sens te ozomwa ba ote ya biso neti biso to batama sumu lo biso ba chanter bu ote ya neti ni na mo meke pasteur na vandi pelo ba lote yanga c'est que na ndima te tango ozote déjà bon batu ba vandi déjà belé en plus na église na yo ya munene pe c'est que na l'église za msuto ko tshama makolo te yes ouais Javier Wata to si c'est mambo pasteur Javier Wata eloni Carmel boina Carmel bon mon ba Carmel odia baba petite sœur bakuti biso je na monde da média na ndenga mabete batala biso bazwa penda sens ya otala biso ba balanda nde biso ba Carmel odia batutu ba yebi cop na banda osana la maison mère azasa company baba sa ba musicien on a besoin bando ça besoin que bando matatalon na ba podium ba mino na ba prêtre so za posa ba yiba lokota pota musobol mais souvent on a cop na bango ando tala nga plus mais to kabonaki bon ba na guerre ko to kuna biso to ko ba écrire ndi kapso dans léopard de la presse bon ba vivreabo biso to vivre pour oso mona bon ba na kana bango biso beto na kana biso c'est ça c'est-à-dire le pas de la presse et la kana ngasiko na tala rabo ngasiko na beta aka masasi soki na moni ke na beta masasi calculer pour la c'est bon notre qualité to yo kana sima
Non, parce que quand on a quitté ma photo, on a quitté na yoka mutu te wana ezaka Julien Botalatala te to solo la ki kosenga pardon c'est tout doux habité à janvier yoza kati to tcha se balini ko bana mikolo makolo balinga singa bo ça va na vana non na raisonner mais na raisonner na on est simbaga te mais place bon ba toucher kanga parce que moi été ba toucher Karim yango wana si connaît toucher pas mais ouais taka na oti ba voyage na nga na mona yo senga ki ba maman ya la Chine ba autoriser de mari banduki te sina balula déjà banduki ba mutu to ofinga la Chine ese bango ke pona OK na mona Yvette Kalombo asele ba vidéo mo finga la Chine bon sina côté la ki na pisena bité keba libata rouge au keba sina teke bina na libata rouge na teke bina bukeba pour ba mère na la Chine bi ba ski parabiso ba ki parabiso très bien vraiment la Chine bota ba drapeau la mère na bola ike vidéo maman Jackie Mouzaki na peso bote moi ça mundele pe no santé ya bela mundi buté pour ba mindele baza so bali marocain Algérie mundele te ba mindele baza ba français ba tika maman Jackie na peso bote place maman voici beaucoup maman social ça ba circonstance nyos na peso bote mais ndeko na bino ya moi si Yvette alobaki qui a préféré Karen Kenene te kari kubi biso to linga préféré ka karinde yependa so kabwana mundeli na katikati yependa so komo omona mutu so bo kabwani akomo so ngonzi abosana ke loko onzi eloko mo boya bosana zo linga ya récupérer te yependa 100 mètres na biso asala ka cop ne sa comme la américaine ba soutenir batikela soka la Chine na biso yependa 100 mètres biso na yependa simbate amonaki voyage à Sarato là il parle bi ba miso ba ngona ba ke ba on va voyage il y a différence à ba voyage Sarato là a que voyage privé au sentier peut-être que mutake créer ba biloko na ye akoya nango ya ki ne voyage à cop misimbité biso to mona peut-être que Sarato là peut-être que a somba facture neti ngana ki ne voyage à musala ba bengi singa peut-être ritabi te yo ke ba ngam musique si musique si to songi na biso amna te janvier ka mbongo bo passeport na pango mbala mona ki na zongi nga kene voyage musala ye te ebite okene voyage ni ya kene cop mais ba Sarato la to mona po biso to tambola na bilili neti nga place na salaki motuta moni mona ki nga mona yo vidéo mona meki to zonga ye moko na leader to zonga penda ke oui mbala moko ezate ke obino bozonga libosonga na zonga sima te ndenge to kindaki nebe bozongeli mais moninga senya c'est le fait ba famille ya Michel Konda mboka c'est to mina suka émission to famille na batata ni na ba mama nini to famille ya muluba biso ta baluba te na batata ni na ba mama ni mais YouTube sangisa biso dia YouTube sangisa famille presse et sangisa biso yo to salaki na matanga ngeli komona ba tebele balande po ba menacenga est-ce que c'est sous famille ta famille biso famille biso ba problème ba Sarabolingo ba Magali Kongolo Bakari Mokonzi Basarakola Banyamako ozo bato balinga biso pe biso to linga ba biso pe to jino o balinga pe biso pe te to linga ya ba côté ba Kevin Kevin famille Kevin ba solution motema ya kumwa papa bien rêvé ba solution Kodamboka ba famille c'est un super player maître de Nichung voilà j'avais hâte comme na suka émission na biso ceux qui ont un message oyo okopesa na bandeko balandi yo par rapport à union stolobela oko conclure émission na ndengene bon ngana ko conclure émission car que makambo ibandi so tele statina na ese bango kotambola siko ibandi pendant le message pour nini ba déjà bando ba kete ritami mara janvier te voyage raté boye considération ça raté ba kansara yesu kaka na kichasa yeboye siko ba voyage en ibandi bo fungula on peut mutema ba kumba bitumbe comme on a déjà dit voilà ou senti bien que na voyage bien que mais Paulin to rabasta pour ça ba aventure te oui ba ngode te au moni msu sous place nous a fermé on comprend te na moni pendant la réalité à robima les banda mboka au senti bien que na boîte ba sombe bien ba aussi 5 yo somba au senti muta o kabila o 5 yo senga ai bien que janvier wata vous fani bien na hôtel bien to fani bien na ba gires foot vraiment bien que batu ba obenga ala ki fiya na bosala une vidéo na mabe ko fan nanga le fina sur mes yeux merci jamais la tabale ni gars on t'a pas nanga ai siko foot ando kanga sunska moninga fa di banda na hôtel ni to banda na ndi la kara mwani non m'a que yemo ko pinza yebisi foot rabi a koti wabi foot wana janvier foot abi janvier ti no ko benga ta fana ba film ba vanda na benga mso ko bulira ke foot se ke ba kabane ka ke janvier foot ra benga tondi na bimi na yo zonga da singa janvier foot ra benga na si ba tu zana biti bozana na koti to na koti ba mo foot ba mo na kati chambre singa j'avais fan na linga o makase
Na bien solo na ate ninga ko makasi. Posta vidéo. C'est ça. Basta. Ba tu msupe ne be report ta nani to na mère mo nzambe ba DG mo wana usanti nake hype nake janvier to kanga photo. Check. Osanti janvier za kombo. Na na kombo. Kasi c'est qu'il faut ça il siko kombo. Te mikolo pena na absolument ninga mabete. Il faut na bando effacer ba tebele. Na ndinga mabete na pesi pe ba tout makambo. Il faut na l'accepter nake kinga. Na ndinga mabete na mikolo pena na yo masana ngai ba peine na bino c'est bon mais et puis il faut na l'action qui kombo. On a banane wana. Et belé car faut na la sabon qui kombo. Il faut na éduquer. Te ba fivette déjà ba que j'en va rasta. Il faut na éduquer pe na ba tout non. Il faut nous na coach na sim na dia na bité mikolo il faut na banda ko éduquer. Na téléphone na éduquer peut-être que star il faut ça rabouiller. On a des petits montes tepsenga. Na PC Mboti 007 tepsenga. Ba dédicace na yo. Bientôt Afrique du Sud, bientôt Zambie, bientôt Turquie, bientôt tobandisiko kotambola. Ba dédicace na ba tutu bolinganga ba shuna bana mambo bana poto nyonso bolinganga maître de Lishungu. Na ebiso place aux maître Mika Mongo, Jordan Français quand super play Europe. Ba mama tout bolinganga, mama Jeannette Lembi, na Beau Sanité, ça migra. Amba yanga ya kati na bosanité mama Jeannette Lembe na bosani susute Claudine Ebuka motema teliko prêtre maman Brazil bokombo sala na ba circonstances nyonso mère veut ba solution motema ya kumwa papa libo pikiliki ya mobali faut zalaka ba tutu bolinganga na yebike bo s'abonner massivement. Voilà, j'avais tato qui tana tumbola omkenji. J'avais qui na Brazil kuna bilo maman mère veut salaki na yebiso moi na que non j'étais pas my love my man yo yebi mais par rapport à qui mobalicité yo ni ekotika la ti bo pikiliki ya mobali letisa ochwa na peso moti moja ya salamaki na na yebisio na yebisuka na makambo brazavi voilà merci kwa kitoko pe ba jena là ina juste question matumo j'espère que tu commis na sur émission na biso merci na bino nyonso bozaki ebele ya Rolanda émission vérité présentée par Paul Mukendi invité ça qui bongo Janvier Wata mokonzi mwana ba maman toujours ba maman bo soutenir président Janvier Wata la Chine bo like ka des vidéos bo tchaka ba drapeau ça la vraiment bien merci na bandero nyonso balingaka Paul Mukendi bino nyonso bolinganga numéro za na serna boko milanga bo benga moi ba remarque na bino et ça la ngai vraiment kitoko merci na la patronne maman Sarato là merci na maman Sylvie Baena motema ya papa Guy Baena le conservateur de la SAT italien j'espère que tokomi na suka otolobiti bino mo bo bakisa bino mo bo sa banalise na ndako na bino soki bo moyi toloba yi mabe bo limbisa biso bo tinela biso ba remarque ça la vraiment kitoko bo tikala malamu bo bo sanate ko s'abonner ko partager vidéo bo liker et ça la vraiment kitoko bye. Vous avez une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent sur Internet. Nous sommes sur l'avenue Kabinda, numéro 211 dans la commune de Lingwala, référence Kabinda Center. Veuillez nous contacter au plus 243 82 09 34 440. Mail contact@muntutech.com. Site web c'est www.muntutechnology.com. Muntu the Technology of Africa.